gratuité de l'accouchement, est-ce que, comme disent les Quinois en ce moment, est-ce qu'ils allaient couper ça toutes les possibilités ba bota na bango bi bota ko bota penje komi penda hein? Oui, autant que tous déjà ko banga vie komi pasi siko ko bota liso ba pesa ngo facilité boy. Bon déjà donc oui ba risqueté et là déjà dans sa constitution comme le président Fatou Tchongo en action et l'obité na biso peuple congolais il y a ko bota parce que sur plus loin biso minganga to te ke ko yeba ko bota na calcul parce que ko bota en soi je vous dis ezalaka au matin mesa na soko kiti c'est Dieu merci soko kiti te échanger tableau voilà. Parce que imaginez-vous basalo césarienne en 2023 quand même 2024 on zemi te troté ayo malgré tout accouchement ça gratuit troté parce que risque ezali boye voilà yo boti ozana ba na 5 ozinga suzo zemi troté ayo lisusu ke tala malgré ko boto fele mais faites attention parce que nzoto no ezokende bozo zongisa parce que bato bando ka teke non médecin mo basali grève to basali sitting biso wa to bafuti biso te boy parce que gratuité ko accompagner mambo bébé la sima. Bon les chefs comme alobaki on a discours na ye moko misune zotala OK tala kaka ye moko alobiki ayebi ke baminganga basala musala makasi ayebi makambo nyonso mbe puis azolandela yango mpe chef asengi na binganga to accompagner projet oyo tosaloka baenseignant te chef asengi biso to accompagner yango donc sitting soki eke salama peut-être organe ezogere makambo oyo bango nde tosengi na bango nde bazala nde mitema malamu na baka oyo tozwaka na Congo bato bakenda kobota baso bakenda kobota omona mwasi akufi mwana tikali est-ce que ezalaka nko ya bino ba médecin ke mutu aye comme apesi ne mbongo te so mwasi akufa kufi so mwana akufa kufi ça dépend mususu to mona ba médecin ba ponaka otu na madame to be mobali fais le choix on sauve qui entre ta femme et l'enfant pour beaucoup mati na niveau ndengwana basi na Kinshasa baza mal informé et plus loin encore basi na Kinshasa échographie bakota rango difficilement si au moins il y a pas peut-être qu'il y a baga moi na bota ça moi c'est mon bali voilà il y a asuki ka bon or l'échographie la temps normal 9 échographies dans la grossesse. Pardon 9 échographies. Nazemi 9 échographies, ça dit chaque fin du mois, OK échographie. Oui. Pourquoi déjà Ah mais moi voilà aujourd'hui bah c'est pas pourquoi voilà. On dit nous avons la difficulté moi là on est ni sinon on s'embête chaque fin du mois échographie. Voilà. Mais non on a bon voilà. Mais il y a moins de gratuité il y a accouchement et ko pallier le quoi là. OK. C'est quoi difficulté OK avant d'abord gratuité bah si so ebisi que nous ça échographie on ça en salate et tant on a souka moi dans la position moi ya mabe et tu es médecin difficulté moko yo ça choix parce que ceux qui moi na kuna motema ne battement cardiaque ne BCF ne ils a fondé zo quitter bon ça la choix césarienne d'urgence ou tout ça noki kuna pe mama pe ceux qui pazane bilemba azo kokateni nité donc on va faire le choix tobi qui ça dernièrement ngaina ninga lone sala nga mabe ou tu n'es pas mobile fais le choix ta femme ou l'enfant on vous accuse de beaucoup de choses le médecin bino bato boyambara basi bazemi au moins la femme mariée pourquoi ça caso muto ayi hôpital touché oui les là maman Rachel kanela nga ah mais vous avez un sérieux problème ces derniers jours bon toucher vaginal tout ça on prend un plaisir faut na vérifier donc vérification à toucher l'homme souté non même bassin non on doit toucher on aussi ma bassin to simbio na suki matoi munoko minu nyoso matoi tina bassin tina libumu ya suka pona mona mwasi aye pona o s'assurer que o tapa côté te au sein les toucher vaginal toucher eza na bob na yoka babina poto bakangela ngo ba médecin basala toucher na poto te ezala la kishasa
Mbote na bino bandeko balandi ya correcteur News TV Rachula Caramel to kutani na bino lisusu mokolo lelo pona koloba bongo masolo maye ko sepelisa bakongomani o ezali mikolo ezali kaka likambo gratuité de l'accouchement balobi maternité obota ekomi bongo ofile moto ayembo ya Congo mwana mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde asalaki bongo lancement officiel pona ko décréter bongo maternité comme ofile pe bana soki babotami prise en charge ti na 28 jours, c'est-à-dire un mois ya mwana kubota ya mama ba difficulté mwana soki ya botami période wana surtout etali vaccin etali maladie abotamaki na kokoso o abotamaki azala couveuse nyonso wana prise en charge et kozala bongo ofile kasi ba kongomani penza ba sepeli to moni ba question ebele ye mama lobela biso tala na likambo boye to lobi biso to ali bato yo tozali penza oyo tozaka pena proche na ba kongomani oyo bazaka penza na posa ya boyebi mo ebele kasi na boyebi yango esenge na biso tozoela bino pe bato bali ba expert na matière na maitali bongo obota maitali bongo accouchement maitali bongo ba santé ya bato ne na boyende tozoela bino pona bino mokola lelo mona mboka le docteur Olivier Kayembe na boyende ye penza akomanyola penza malamu nini penza ezali penza moboko ya maitali bongo gratuité de l'accouchement na ile to ko développer masolo za ebele nini esengela kite ekosimba te est-ce que bandi déjà e bandi te hôpital nini esengeli penza ye penande ya salisa baso bota ofele est-ce que ezali hôpital nyonso est-ce que ezali donc makambo ezali mo ebele na ile to ko développer penza elongo parce que ezali expert à la matière. Merci Penzande, vous serez toujours sur confiance. Merci à la personne qui est derrière la caméra, Manu Bila. Et merci na ba maman nyonso de bomo na ba bini penza ba sepeli ba muso ba ko luka penza ba zemi. Alors na ko sepela penza bo découvrir na biso na bino ensemble docteur Olivier Kayembe azali docteur ya wapi asalaka nini pengambo ne penza spécialisation na ye ezali nini mwana mboka le docteur Olivier Kayembe ngana pesio mbote moti maman Rachel bonne santé très bien santé kitoko ba minga ba santé kitoko non mona munga ngata mon biso batuna biso comment tu vas je vais un peu bien mais tala question na tuni munga nga docteur Olivier comment vous allez très bien na esengonyo surtout bon ça va venir pour vous arra bien la discipline car hygiène de vie discipline car en tout cas docteur Olivier Kayembe biso to ebio mais ko senga penza na bakongomani bakolanda biso bayebo penza na mozindo o mi bimisa penza na bayimboka. OK, moi c'est docteur Olivier, docteur Olivier Kayembe. Naza médecin na hôpital ya Kingabwa, dans centre mère enfant maternité, en référence à Kingabwa, Ngoa. Je suis dans occupé fonction ya Mokamba ba médecin chef des staff. Donc la technique de l'hôpital, donc manager et hôpital point de vue technique de nazo manager. Voilà un peu ce que je suis. Et puis par rapport à ce que je fais, Naza beaucoup plus branché dans paiement. Donc pour prendre en charge couple on a difficulté pour nous choisir. OK. Yango un peu ce que je suis. Si vous ba senga bazemi le quoi déjà charge na yo ezala ko ya ko kamba basi ba couple c'est-à-dire mobali na mwanso bana difficulté aux azemi c'est bon yelo mikolo Mikolo vraiment va consulter. Il faut bailler parce que la gratuité est dans l'accouchement donc il faut bailler. Donc bien bato ti le na aux azemité docteur Olivier Kayembe azali donc babi pour ça déjà au milieu belaka qu'est-ce qu'il faut faire pour que aux azemi et ba que so aux azemi ko banga no souté donc au boteza na mofili. Alors docteur Olivier tout mon akio au assistant qui na lancement officiel il y a gratuité à maternité. Ozaki présent olandi discours ya mokonzi ya mboka olandi discours ya ministre ya santé pe mokambi ya CNCU et puis olandi pena ma union selekaki pona yo o analyser nini. Bon pour nga premièrement l'idée elle est très bien les apenda bien mingi pour na difficulté oyo bisumo minganga d'abord na accouchement toujours ka pas basi mususu je vous dis basi msu ba yaka robota asala na échographie te. Oh là là. On a déjà pas difficulté rencontrer on demande likambo ya gratuité ya kobota et yo pe ko
pesa ba médecin et corps soignant dans l'ensemble moi souffle mosusu komona azwa vaccin te akima aye kaka azata na carte te iye kaka kobota moni. Donc déjà l'idée ya kosala ya kopallier ba problème oyo ezopesa biso mpe makasi ya koyeba mpe kolandela parce qu'il y a d'autres couples d'autres basi mosusu aza na bokono ya sida mais bokodetecte yango ndenge nini sepe na ye te voilà eloko te mosusu ayebi groupe sanguin na ye te soki aye kobota eke bandeko na biso oyo baza na problème ya makila soki aye kobota ayebi te donc oyeba te awa makila nini tokozongisa awa tokosala nde donc likambo oyo ya gratuité oyo eyekaka ko-accompagner mwasi na kobota te mais ko-arranger dans le bas la gynécologie congolaise ya mwasi ya Kinshasa Congo. Pourquoi? Parce que na sepen toko bandela makambo nyonso donc na soki ozala ba infection na zemi na soki ozala na maladie na soki ozala ba problème mosusu déjà na sepen tokoyeba ko dénicher tous les problèmes oyo mwasi aza nango mpona ko-accompagner ti na kobota déjà ezopesa biso déjà travail moko makasi et ezongisa su na biso su na kotanga lisusu bien parce qu'il faut faire le travail bien pour que prendre en charge bandeko na biso ya basi oyo bazobota sikoyo gratuité de l'accouchement. Est-ce que comme disent les Kinois en ce moment est-ce que ezali kopesa bato te possibilité babota na bango bibota kobota mpenza ekomi mpenza oui autant que tozo déjà kobanga vie ekomi pasi siko kobota liso bapesa yango facilité boye bon déjà donc oui barisque te eza déjà na kati ya constitution gratuité ya ba soins primaires oyo na kotanga eza déjà dans l'état congolais déjà abongisa le président Fachi ayeka ko mettre en action déjà tant que la constitution déjà établi comme le président Fachi en action et l'obité na biso peuple congolais ya ko bota parce que sur plus loin biso minganga to te ya ke ko yeba ko bota na calcul parce que ko bota en soi je vous dis ezalaka au matin na mesa na soko kiti c'est Dieu merci soko kiti te échanger tableau voilà. Donc kobota rapé na calcul il faut bota pe na calcul yango un peu na CPNP tout te ya rapé bongo parce que imaginez-vous basali le césarienne en 2023 quand même 2024 olingo zemi te troté yo malgré tout accouchement est gratuit troté parce que risque ezali boye voilà yo boti ozana bana 5 ozinga suzo zemi troté yo lisusu ke tala malgré que boto fele mais faites attention parce que nzoto no ezokende bozo zongisa est-ce que ndeto mona bato so bakao ba biloko oyo epesaka mwasi epesaka mwasi ba repos pour qu'il y ait zemi à chaque fois te ezaka na ba inconvénients yango basi baboyaka na bango kozwa yango yango ndezomona lelo toza ko cibler conséquence ya que bato bazobota n'importe comment moi na 13 ans maman azana mwana bébé azomelisa déjà azana zemi jeune fille azana même na place au vendre te azana déjà na bana 3 4 moi ba difficulté wana est-ce que ezate ki ba kima ba constra bloc kisi oyo koboya ko concevoir likolo na yango te est-ce que ça vraiment na conséquence te déjà la contraception tout le monde a un plan nini eza ba conséquence à l'avenir ya on moni ba tia on a techniquement bien précis ba rolo ba tio ya 3 mois après 3 mois ba sali sur évaluation ba rolo tio ya 5 ans après ba tio sur évaluation pourquoi pour et permettre moi si ay ba ko bota na calcul et permettre na bana oyo zana bango bayeba kokola oyeba kokolisa bango mais soki mutu siko batie un plan wana et que asali azu yango ya 5 ans après 5 ans arotika na dégâts te arotika na dégâts te avantage à part kozwazeni il y a avantage de ces années bon avantage vous aux la sexualité moko sans risque au banga te malgré tout sexualité sans risque c'est on peut compter infection peut mais déjà la sexualité ya couple na yo boza sexualité moko bobanga te azemizate si de kokota oui si de kokota
na moto aza contraception moto aza na implant akozwa sida. Implant ezopermettre kaka nga nayoka balobi ke soki oza nango ozwa sida te wana mateya ya lokuta. Pourquoi? Parce que wana eza kaka bahormone eza na nzoto ezokende kaka échanger processus ya nzoto na yo mwasi ekeka échanger mpona epermettre te eza mpona mibali bamela bazwa yango te ka basi. Oh, mibali contraceptique na bango eza préservatif pe eza pe eza kaka wana parce que ya basi mpe bana préservatif. Oui, mobali pas mobali aza na préservatif, mobali akoki koutiliser d'autres pilules oyo ke ekoki kolongola tête ya spermatozoïde oyo ekoki kobebisa spermatozoïde avant ntango spermatogenèse ezosala matière comme spermatozoïde ekoki kobebisa mpe processus wana spermatozoïde abimi mpe ya qualité ya mabe mpe moyen mpe apesa zembisa te wana soki eza na kati mpenza fo moto aye à l'hôpital et puis vraiment bobandi soki alingi bon et puis bobandi koexplike mais mobali contraceptique na ye eza préservatif oyo biso nyonso tokoyeba. Eh bien voilà, olobi gratuité ya maternité elingi koloba te ke basi bazwa bazemi n'importe comment elingi koloba pe te ke mobali opesi mwasi ozemi okei kuna opesi zemi engani naza bona kobota na nga donc obanga ne eloko te eza ndenge wana te. Alors lelo oyo c'est vrai mokonzi mboka mpe na discours na ye alobi même ministre ya santé na baka oyo tozwaka na Congo bato oyo bakenda kobota basi oyo bakenda kobota omona mwasi akufi mwana tikali. Est-ce que ezalaka nko ya bino bamédecin ke mutu aye comme apesi ne mbongo te so mwasi akufa akufi so mwana akufa akufi ça dépend mosusu ko tomona bamédecin baponaka otuna madame to pe mobali fais le choix on sauve qui entre ta femme et l'enfant pour le beaucoup mati na niveau ndenge wana. Oui, la question na yo Dieu merci pour la NASA na esika nazo exercer musala ki munganga eza na Kingabwa basi babotaka ebele ozata idete donc na répondre par rapport à expérience naza na parce que avant comme la Kingabwa naza ki na mère enfant barumbu wana pe basi pe babotaka mais expérience on eza d'abord l'information basi basi na Kinshasa baza mal informé pona que soko zui zemi nini faut ça là parce que so zui zemi bon pexo de bon match sur poids il faut ça vraiment bien contrôler bilia liate bitamola te bilata la tate on se faire partir peut rebattre la zemi et plus loin encore basi na Kinshasa échographie ba kotarango difficilement si au moins il y a pas peut-être qu'il y a baga moi on bota ça moi c'est mon bali voilà il y a asuki ka bon or l'échographie la temps normal 9 échographies dans la grossesse. Pardon? 9 échographies. Nazemi 9 échographies, ça dit chaque fin du mois, ok? Oui. Pourquoi? Déjà, Ah, mais moi, voilà, aujourd'hui, bah, c'est pas pourquoi? Voilà. Aussi, nous avons la difficulté, moi, on est à Nini, là, on s'embête chaque fin du mois échographie. Voilà. Maintenant, on a un bon, voilà. Mais il y a un moment de gratuité, il y a accouchement, et il y a pallier le quoi là. Ok. Donc, dans le premier trimestre, 3 mois, premier trimestre, on a na gratuité à échographie bon ça l'échographie c'est quoi difficulté ok avant d'abord gratuité ya bah si so ebisi que nous ça échographie on ça la té et tant on est na souka moi na dans la position moi ya mabe et tu le médecin difficulté moko yo ça a choix parce que ceux qui moi na kuna motema ne battement cardiaque ne BCF ne ils a fondé zo quitter bon ça la choix césarienne d'urgence ou tout ça noki kuna pe mama pe soki pazane bilemba azo kokateni nité donc on va faire le choix tobi ki ça dernièrement ngai na ngalo ne sala nga mabe ou tu n'es pas mobile fais le choix ta femme ou l'enfant ngona yo nga bimbe mais vous êtes sans cœur non toi la motema parce que yo koloba otali mwana bozobi ki ça mwana noki kuna mama peut-être azo kende donc tobikisa mutu moko ou bien tobikisi mama totiki mwana kufi ou bien tobikisi mwana na bakana yaka ke motema mwana ameli mai mwana déjà azo kende kuna mama azo ko obimisa te bokosala nini et puis yango pe il a pe parmi pe ba indication sous pe ya césarienne mwana ke
une césarienne d'urgence pour obiki ça na mwana na mama mais nga yoki balobi ke non ba bomi bino cop en tout cas facha bomi bino cop ndenge za ba médecin ba komaka oyo hôpital so kalika moi ça zemo aye déjà mon 3 fois moi 4 fois na bi d'ailleurs que non moi na sengenga moi iPhone mère a sengenga ki Dubai na kalkila ngo na nzoto moi so non moi ça la zo ya kaka mais les aboyo pene il faut que nani césarienne dans son césarienne était en tout cas faut qu'on ressemble nzambe moi c'est pas y parler puis ndenge za bo césarienne parce que césarienne na mo mukete exact ko bosi le pesi ba soki ba $22 so ba combien on a so ba $100 césarienne c'est une affaire ba $2000 nous sommes à l'hôpital là bas hôpital nous sommes dépenser $2000 tu montes sa botte césarienne ça veut dire comme cop na bino ba médecin na moi pas que fatigue na aussi qui ça va médecin belé à équilibrer les choses moni batum susu mais ko tipia kat non batum susu ba ça césarienne na ba 2000 batum susu ba ça césarienne biso na kingabwa césarienne est commis même pas $200 on fait des césariennes avec $50 c'est les hôpitaux à l'état oui les hôpitaux à l'état il y a un moni technique il y a gratuité et ça que ba salika achat financier donc partout oyo césarienne est à 2000 partout césarienne à $50 président aziongo va réduire en haut on a pris moko par exemple et mais moi je crains parce que déjà ndenge commis césarienne au filet boy obi que médecin pena bina yé pena césarienne les aramos à Dubaï césarienne les arades un bureau façon ba iPhone bah c'est bébé kufa te ba kufa te parce que nous avons prêté serment on a prêté serment et on sauvé ma vie mais plus loin de ça le président alingaki ko équilibrer dans secteur on est en moni qui a le bique programme o ezali ko équilibrer les problèmes financiers oyo ba couple ba famille bazo kuta nango donc famille mususu ko kuta nge césarienne autrefois je vous dis na kingabwa famille moko ba yewana mwana bango césarienne mais biso minga to pesi mwana na chance to biti to pesi sous chance ti ayo bota na voix basse donc vous avez la patience aux élèves mais on n'a pas de patience ya mo rabasa sala mbango oui président bomeli batu mususu mais abikisi batu ebele donc ce mutu moko akufi 10 babiki on doit applaudir parce que wana ezali vraiment musala oyo à réduire nyonso biso nyonso 10 francs et à chaque fois hôpital o a sélectionné les risques ngala au monde loko parce que bah te belé te perdre en tout cas bah c'est belé moi j'ai ngana yebi na kenda une fois ko assister matanga ya belle sœur nanga Sandra Eloko akufela ki cousine na ye na kobota moi si wana abota kate ça fait 15 ans de mariage azuize mo la lenge la ta mwana ngaba la ta na mwana ngo maman kufi OK bébé pas kufi donc ça veut dire bébé na kufi maman kokite na bundi pona za mwana yo émotion là na somme on a souci ma koufi dans l'hôpital qu'est-ce qui fait que basi ba koufra na air ya accouchement qu'est-ce qui fait que bana ba koufra na air accouchement parce que c'est vrai to le baté que batunya sonné bazo courir avec échographie il y a ba planer la rapide échographie tel que na bêtise solo moi ngwala za na mbonga ya kana échographie mais il ne sala que moi ça koufra to moi na koufra koboteza to eza belé oui koboteza vraiment mystère moko zo ata il était parce que bato mususu quand l'année d'échographie nyonso c'est peine kitoko mais na table kuna exercice va senga zo kokate ko poussa te ouais là poussa parce que déjà tant moi si à zemi nyonso nzoto nezo échanger so monter mané beta 4 fois et comment beta 8 donc tout est changé et puis tant aux la table kuna tant nyonso zo changer même na mwana nyonso tout est à modifier. Donc, mon moi si sur Azuzemi nous ont échangé et maintenant que beau tellement mystère mobima les espère bazali mais parmi les espère on compte aussi que na maboko na akufisa pe moi encore tout ça pourquoi ils allient l'information moi si wana zemi wana ce qui est balandeli très bien objectif est ça qui réduire car basi bakufate tina poto basi bakufa akiko ta pe akufi wana pe tokolo ba pe tokolo pe bomba te toka ba ko ma maintenant bazabo batala ka moi le fond Alexei maman boti boué maman za na bien moi na ke do ba docteur ba olia ban oh non dans le secteur voilà je maîtrise pas dans le baté mais na tonga na celle dans hôpital
na hôpital basi babotaka. Non, le médecin, nous ne sommes pas comme ça. Médecin aza bon le bas là-bas hôpital là-bas coin pour des fins occultes wana, mais hôpital où l'état engagé batu boye ba makambo wana eza na cellule moko to benga ngo kiom et te arabiso et sur éthique et déontologie et ramène arabiso toujours que médecin comme ça la beauté, médecin comme ça la beauté, médecin comme ça la beauté. Déjà la blouse blanche là qui ça, la paix, la bonté, déjà blouse tolata. Et puis ça moi c'est batteur au qualité au yakufa. So ba faire occulte, voilà, je sais pas, mais scientifiquement na temps normal. Dans Olivier la journée au cours ça la bouillée, au cours ça combien de femmes? La journée ça dépend, il y a genre accouchement, parce qu'il y a des accouchements étociques et accouchements dystociques. Les accouchements il y a bien un accouchement compliqué. Okay. Donc ce qui dans la journée on peut arriver même juste à 10-20 hein. Oui, okay. 10-20 accouchement il y a bien facile. Beaucoup de 10-20. Il suffit papa et surtout que ceux qui ont déjà un multi des abotane ah ou mais à matikuna moins de 30 minutes à demi-si pour ça l'union. Mais est-ce que il y a une gratuité au comment là-bas 40 hein? Oui, 40 au coma ceux qui déjà bota to ou mais ceux qui y a zemi aliboso. Ya on a le bagage risque ezali. Zemi aliboso aye boye. Parce que zemi aliboso musala est x4 voilà musala peut pour réussir vraiment. Bon oza yo morote hein ba table ya robot ça et oza la 4 ou 5 yo morote côté ba sage femme bazo équipé côté yo la médecin équipé côté ba infirmier bazo équipé et ça passe hein. On vous accuse de beaucoup de choses, le médecin bino bato boyamba basi bazemi au moins la femme mariée. Pourquoi ça caso muto ayi hôpital touché? Oui, les là, maman Rachel, Canela. Ah, mais vous avez un sérieux problème ces derniers jours. Ah, bon, toucher vaginal, tout ça, on prend un plaisir. D'abord, pour consulter, moi, si, tout mon bal, na kimi na bon, moi, si, na bal. Mon bal, si vous consultez, il faut savoir toucher rectal. Qui veut dire? Au cours de ça, on a un nus, pour nous, là. Ni prostate ou le prostate na ce qui est monté le volume ou pas mi bali pe bana droit à toucher même si mi bali ne ba silica hein mi bali ba silica ça va toucher mon bali pe so ka y consultation il faut de la tête tina makolo au pied. OK, donc retoucher ba organe nuance retoucher ba système nuance système respiratoire système motrice na nuance retoucher ti au ça na toucher rectal. N'a pas si peu la même chose. Moi, si t'as envoyé, tellement la femme sur 10 m'envoyé bisayo. Mi balé kozara ya solo. Moi, si la consultation, alors la vérité m'a la mort. OK. Oui, avant tripoter, na régler les 4. Mais yo au sali boy, mais aussi maté, il y a téléminora wala. A boulever, do a menu mon pandi. On a que au s'en sortir, l'étape il y a sémiologie, la consultation. Mais solution est ratée. Solution ils allaient que malade à lobby, après médecin au sein d'investigation au ya lobby. Soit c'est on a non on va passer awa. Malade à lobby, phase de liboso malade dans lobby. Deuxième phase, n'a ce qu'il faut vérifier. Donc vérification elle a touché l'homme sauté. Non, même bassin non, on doit toucher. On touche aussi ma bassin. To simbio na suki matoi munoko minu nyoso matoi tina bassin tina libumu ya suka pona mona mwasi aye pona o s'assurer que o tapa côté te o sale toucher vaginal toucher vaginal eza na bob. Yana yoka ba bina poto bakangela ngo ba médecin ba sala toucher na poto te ezala la chassa. Na poto kutu. So o sali toucher o sali prison. Non, les dames kutu balinga ba gynécologue na ba mingi. Tout le temps, je pas gynécologue pour la dépistage du cancer à sein et à col. Parce que, dites-moi, actuellement, le cancer à col, na sein, dépistage, on ça la base à quoi? Médecin en palper ma sein, médecin en ça la toucher vaginal, en ça la. Alors ça coûte au-delà de toucher vaginal, en compte ce spectrum, à la
cavité vaginale na nyonso na kati ndenge nini eza kutu toucher ozomona penza te kutu eza appareil bakotisaka bafongoli elakisi biso nzoto bomwasi no nyonso pour permettre ya kodétecter cancer ya col ya kodétecter makambo ebele toucher zo permettre biso mpe ya kotala tomona mwasi aza na baglaire aza mpe na liquide moko toucher zo permettre biso ya kotala qualité ya liquide wana parce que mwasi soki aye hôpital il faut otala ye nyonso soki otali te tu tapes à côté. Alors revenons na gratuité de l'accouchement mokonzi ya mboka lobi penza bakongomani nyonso esengeli babota na kimia alors na Kinshasa sans structure nde bolobi oyo bapesi bango possibilité ya koyamba basi babota ofele sans structure c'est-à-dire sans hôpitaux alors na bahôpitaux wana ezala ya l'état pour gratuité enseignement ezala na école ya l'état gratuité ya accouchement ezalaka na hôpital ya l'état pour na moni na liste ya tokotala wa bakombo mo nazomona parce que nayebi centre mère et enfant ya Barumbu na Croix Rouge toyebi biso toyebi na kombo ya Croix Rouge na moni yango te je ne sais pas nayebi babota kuna na 100 wana ya l'état to eza hôpital bato na bana gouvernement basala hôpital na bango nde batindi bato bazala kuna ou bien ba docteur ou beti match ezala na hôpital na bino konsa mbongo ekotala pa na bino to ndenge bon déjà ba médecin za boza ozala na l'état na nani na kingaba otolo bao et après moi ka boza ma borno mo bo ligablo no mo pembeni kuna nde moi kwange bima déjà na liste ils a publié tout le monde a 100 hôpitaux dans le 80 ils ont la structure privée la structure à l'état dans liste toujours l'obéla ils a penza moké surtout tali na commune ya toujours ya Kasavu total oui il y a pas de problème toujours à source médicale toujours bah tout voilà liste yango yo attendez voilà tozwi lokola awa tozwi na Bandalungwa na aire de santé ya Lumumba clinique selon le cœur de Dieu so bakobi aire de santé c'est-à-dire aire de santé eza na système ya santé basala circonscription ya hôpitaux okay. Aire de santé dans lokola zone oyo hôpitaux oyo baza donc subdivisar yango bongo mpona yeba ko gérer hôpitaux bien dans la zone hôpital les amis balé bazui clinique selon le cœur de Dieu il y a aire de santé à Bisembo il y a Bisengo bazui CS émis de compassion donc les hôpitaux à l'état déjà dans la liste les hôpitaux privés privé na yebi na Bandal baza na centre de santé de référence de Kimbondo oyo nga na yebi à l'état eza na tout le monde peut Mbinza météo tout le monde polyclinique Marguerite et non na Barumbu Mbinza météo CFE Kasavubu CMB Ndosi qui ceux qui 7e communauté et CC au église maternité précieux Shalom voilà donc eux ça va privé ou que cellule est utilisée plus loin donc par exemple c'est belé que on a beaucoup plus pris des hôpitaux privés qu'il y a l'état crainte est que tozo favoriser privé qui va être parce que enveloppe oyo est-ce que ça te va favoriser parce que moni lelo kobo te singila na condition bien non mais parce que privé to ebi en fait to le bango clair to ebi ke na hôpital ya l'état moi l'exigence dans la cas ba appelle moi matériel et tout bon na ebité parce que l'état singila qui pendant l'hôpital na nyonso ya l'état a doté en la matériel oyo singeli et puis après na na privé en amoni privé zebele que l'état peut-être que l'état est mon comme que non pour abandonner bien abandonner la privé parce que privé n'est pas non mais elle est bien non déjà l'état pour nanga l'état il faut sungaka à l'état privé ce que sungié déjà privé a engagé OK
déjà tokeka na domaine que et on le ngamo benga ile za ngamo parce que za l'état oui privé ko engagé té privé un des 4 matins ko biso ke longa musala azar redevable était na longa musala mais tandis que l'état pour na ko lutter na chômage ndé engageaka ko engagé maintenant ceux qui sous l'état na projet o a pesi sous privé ma beaucoup donc a pesi sous ma beaucoup a pesi sous ma kasi yako ça sous ma kam o esengeli te na o ye l'état silikaka na privé a repesi contrat à 6 mois à longole mais ce qu'on a projet o il fallait des zonga na l'état na ebi que na kati ya banquette basalaki baloba ke baro doter chaque hôpital où il y a des insuffisances. Par exemple, vous avez un spéculum T, vous avez un ciseau T, bango bakoya ko pesa pour prêter main fort. Donc projet accompagnera et logo existera déjà. Donc ngai pour ngai fallait encore tout le monde a pléthore ya hôpitaux ya l'état, la structure à l'état que la structure privée. Docteur Olivier Zali, médecin chef de zone, médecin chef de staff, il y a zone de santé à Kingabwa. Alors, Mokonzamo Kalobi, 42 millions de dollars et pour servir et accompagner la gratuité de l'accouchement année prochaine. Dans les 200 millions. Dans les 200 millions. Est-ce que les 42 millions, ils ont promettre, ils ont déjà. Non, déjà, les 42 millions, le chef, projet ça a mis en frais propre gouvernement a bimisi donc va promettre était ebimi déjà le chef a dit que ebimi alors ebimi est-ce que déjà ba hôpital batangi awa baza ba matériaux l'état pesi par rapport à mon solwana à ce que je sache non pas encore non ebimi mais ils ont fini quelque part ebimi peut-être ba chaise salama cause ba conteneur ya mais que doté déjà nante parce que tous en ville à Kinshasa là où moi je suis na monité na biotika OK na monité donc les bêta milanga mais même chose ba conteneur il faut ya ba ko subdiviser ba ko tika mais chef déjà a lancé et on a ba projet accompagné parce que bato bando ka teke non médecin mo ba sali grève to ba sali sitting biso wa ba futi biso te boy boy parce que gratuité ko accompagner mambo bébé la sima bon les chefs comme alobaki on a discours na ye moko misune zotala OK tala kaka ye moko alobi ke ayebi ke baminganga basala musala makasi ayebi makambo nyonso mbe puis azolandela yango mpe chef asengi na binganga to accompagner projet oyo tosaloka baenseignant te chef asengi biso to accompagner yango donc sitting soki eke salama peut-être organe ezogérer makambo oyo bango nde tosengi na bango nde bazala nde mitema malamu parce que le chef apesi go le chef alobi que ayebi asengi na minganga ba accompagner donc structure ezogérer bango kaka bazala conscient na makambo oyo fait salama ya bien. Alors moi makambo pe le kana molili pona ko sukisa tout a été clair tout est dit batu ba moni ba sepeli bravo na mokonza mboka pour la gratuité de la maternité na biloko akati kati il y a pas de moi biloko milinga biloko molili les até tout est parfait na œuvre humaine donc est parfait até mais problème est kaka que organiser gérer marambo baza ka conscient baza vraiment conscient ya makambo oyo ba yebisi chef na TV parce que ce sont eux qui ont amené ça chez les chefs les chefs a vu OK ça bien OK bobi misambon bon et bimi donc ba accompagner quand chef na makambo azo ça OK eh ben pour la kosuki ça docteur Olivier Kaimbe médecin chef de staff moi un mot na ba boti na basi na ba médecin pe o ba kolanda yo parce que to ebi omuni ka ndenge to lo ba ke mokonza moko abito accompagner soki moi mbilinga est-ce que boza penza facile te polele ko funda penza parce que il faut penza ke mokonza moko lobi likambo et za la penza exécuter oui déjà le ba minganga les métiers libéral donc to banga lo ba vérité te déjà ce mbilinga mingeza romona ba minganga ba mesana okitana nzela pona l'ensemble de la population to sengi pe bango pe ba sunga pe mokonza mboka ba accompagnant sabotage pe ça la maté par exemple koki oyebo ba ebisi yo que maman zela ba sa elo fiche te baloba ki boete
ba vidéo bimi ba vidéo bimi tala kutu tala ba négliger biso ba négliger moi c'est abotiye moko bazaro zela ba simbiété. Voilà, imaginez-vous que boye nombre est dépassé, donc le temps ya ko bongisa bozala pe patient bo accepter pe que boz mazelanga ba robenganga mama zela ba otalo tension te nga pasa robota, donc population peut aider pe ba hôpitaux ba minganga et salam vraiment voilà boye ba peke ba bozo ba chege belé ro bazemi ya bote na tongo bosi na bon, en tout cas j'espère que vous se préparer dans moyen surtout. Oui, des gens se 40 accouchements par jour. Oui, déjà mais médecine de catastrophe biso stotanga. Et que soit ça catastrophe toi bon gérer. Oui, bon gérer. Alors, moi c'est Kezali. Ouais, je dis merci à votre chaîne, vraiment merci maman Rachou, et sengi que population a informé tout le temps pour na pas déformer information. Au moins chose que je veux dire c'est voilà. Merci. Ce qui mutalinga ya mona yo pour que azo conseil to ba couple bazana mwa mbilinga ko zemi ba ko sande. Il passe par votre numéro de chaîne, déjà yo ngano déjà tout cela assez bien. Ba les kana numéro de chaîne na yo et puis tourier ba kokuta. Merci beaucoup. Conseil pour na bino ba ebolimbo luka. Lo lengeni boko ko sangana bozana couple bosala mikolo bele bobo tarate. Docteur Olivier Kayembe azali wana pona ko sunga bino enfin que bozo azemi puis accompagner bino tout que ba position surtout il y a début pendant peut temps ko bota puis après pour la boko la mwana et bozala vraiment conseil pour na bino ya malunga bo contacter biso bo rejoindre facilement. Alors pour na biso to lobi mkola lelo bande ko to accompagner mo konzamboka na vision oyo to pe na likambo aussi à lobby. Et ça sous vision te ko penali comme komi à matérialiser yango. Et sengeli penza na biso to mi pesa na maboko. To linga mboka na biso et le quoi ba lobi gratuité à maternité to ke na ngona ninga mobulute to beta maboko. Ngaku na lobaki que le 6 septembre nous sommes à la quoi bonne année à Bassi surtout comme les 6 to célébrer parce que kobota c'est pas chose facile. Merci Nabino Bebozaki Bele pour la Kolanda. Émission Mokolelo, te le belaki bongo gratuité à maternité, te le bel le lengeni moi c'est singeli ayeba pour que ce gars en azem le lengeni yako kobanda premier moitié 9 mois pour qui akinde kobote puis bayeba ki kobota ezali le lengeni nini hein kobota ndengeni ya kosala frein kozoba repos. Alors il y a monde te le belaki le na docteur Olivier Kayembe o azali médecin chef de zone pour l'hôpital ya l'état Kingabwa botika la connecté branché na correcteur non suivi carte le bakaki ezali ya bino surtout. Merci na baye bazali na France na mona ka mon vieux Roger Moulenda na Londres na mona ka bongo Olivier Massamba mobala Mavimas na Newcastle na Afrique du Sud na mona ka Tata ma passe à l'autorité morale sans plus Setumba et na États-Unis na mona ka mon vieux dinosaure babi yendeli sur fachi beton et na kuna na zomo na baté belé na sangisi bino surtout na bokele bino liboke yambe botika la toujours connecté branché. Merci na moto d'aller sur ma caméra manubila oyo akomanya la penza ba image à lelo. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.